na bahende mugarame wo mama si mugarame ya gora wo fanichis mugarame wo fanichis mugarame ya boss David de Bangaya dobina mugarame wo ame kachame hande mi na bahende mi mama si kachame hande mi na bahende mi mama si uzama ambasi obiki me balo cimetière ba ministère na pototi eloko wana mama si uti wapi euti kinu bien non nga naza mutu na sala ka ba créer déjà eloko mama si euti kinité eza na sala yango awa parce que na penser ki tangu na zaka na kini donc na kini ezala ki na ba répétition na ba concert banzembo nyonso oyo ba mise ba yimba ba vocal tout na ya vie na ba musicien soki bazate muda sala ngo facilement ezala ka mama si que vocal moko boye ata vocal que son nom réponse en PV na ngaba bien ndonga ba vocal kaka ba vocal presque voire même avocat na vie na tout le monde pe na imba na ya na kundulungu basoka zate mama si a sala ngo tout solo mambozolo si ata mon ami Gaylor ata ba Gabana chanter na so ara Gabana donc ceux qui vraiment bazate muna mama ça sala rablo wana tout yango na massa ba kird ndi ba na spray bango que ceux qui comment vous expliquer que ceux qui mutazate et là on so oyo et ça la maraso qui zate mutaku sala ngo mama si le bon ils en qui kird parce qu'animation faut to changer la direction on a que kachame hande mi na ba hande mi mama si donc ba animation il faut na obula moi ba recherche quoi donc voilà donc ici biso tout bana na moto ozongi quartier latin na zoni quartier latin na zala déjà na pause carrière c'est-à-dire pause carrière ça veut dire que fallait na ça maramu ananenga nord c'est très important il y a aussi nga qui na mika ko débrouiller ba ndenge mo quartier latin to longwa rati tozala kaka quartier latin to longwa rati J3 à longwa quartier latin pour nous informer yo non J3 nzemu na ye ya na quartier latin kofia mila nzemu bon amela nzemu na mutu ya imbela OK quartier latin bolongwa rati bato ebele ba merveille rambo à longwa quartier latin bon na banana quartier latin bolongwa rati bato bazolongwa pena ba ombali passe à longwa quartier latin ça bana J3 banana J3 omoni ba J3 ton ba quartier latin on a zalaki déjà beta ba bracadabra déjà succès déjà na kisasa wana. Bonjour la team Mama Si na pesi bino mbote ba bonjour ba kofifi ba kofieti ba kolo ba gauloise quand to ba ndeko ba la bonne musique to pesi bino mbote to za la rafo kiskande to lobi na hippodrome de Vicente ba lobi yango nde makam ba o bazo yela biso makam wa kidi vraiment to kipete bozo ba distraction ndenge yaka makamoko boya buzoba boga etala na TikTok ya mopao ya Koffi Olomide achemo ba mo ba poésie moko bizalaka bolanda ngo boyoka donc nyonso ba mitambo o bazo tala wana basala pour mopao soka tombola soki nini asala nini azakuna te donc nde bozo bana ba complot na bino bato bosala pour tout na ta otanga ba komote bato ba oyi batitolo babo donc bino nde bato bozo sala ngo bokoyeba ti boko sala ti boko banda ti boko sisa mpawa ko yate ndeka bo banda komba boko sisa ngo ti bino moko fubo ya ko singa la paix ndeka izara guerre ba bondi les deux pays pam masasi côté leki côté esili ba oyo ba kitaki ya masasi ba onde mutu ba ko singa sikoyo la paix sikoyo donc boko kisute foi mona nati boyaki na monta bo manka ki ba respect boba no mona ke tata te nini te biso kaka boye kana na réseaux sociaux na ebo ko ela makambo zo mona ke tata te le mapa ya kocha o soki ni pe soki ni boya pe na liboso ya réseaux sociaux bon loba la famille to la focus peza biso na baba programme na biso o mopa wa pesi o peza ba concert o ko beta kitoko bande konanga
tozala vraiment focus toyeba baprogramme na biso toyeba nde tokosala kosomba babillet balbum mpe yango wana mpe ezobimabima ndenge papa Rolls napesi mbote place ye azali ndenge apesi biso baplace oyo tokokuta vraiment yango tokosomba tokende baplateforme nyonso mpe eza déjà donc partout tokende tokomona yango donc tozala vraiment makasi na ya biso yango wana tozala vraiment kolanda babiloko badistraction ya bozoba te makambo ya sali te makambo ya bosoto wana bazoyela biso tolanda yango te totala kutu te baoyo baozwa occasion ya kofinga Koffi Olomide Mopao baoyo balingaka bafingaka ye basepela bafingaka ye mpo so botali makambo oyo eza na mpenza na sens ya Mopao te eza makambo moko ya bêtise ya sali te mpenza donc eza mpenza na bato balingaka kokomplikaka vie ya Koffi balingaka kofinga Koffi basala baanalyse na bango ezanga pata ponya oyo bato bazokotisa moto ezanga makambo ezanga motuna makolo bandeko tozala vraiment ini mama si vraiment tomoni papa na biso nzinga nakomika ya komona ya mboka ndenge apesi bakri moko bomona yango wana na ebandeli vraiment na tiango na ebandeli bomona ndenge asaleli mama si bakri ya nzembo oyo asaleli ye balobi latino nde ye azaka latino vraiment bokomona ndenge nini asaleli mama si bacommentaire vraiment merci beaucoup na papa na biso zinga vraiment olobi makambo ya solo mama si ayi mosala mama si aza na batala na ye aza na bato oyo mpe bazala na kata latino oyo babeke mama si dans ça ye moyen te fo ye azalaka wana donc biloko bomoni ndenge mpenza abwaki mabanga vraiment ndenge mpenza akumisi ye mpe ndenge mpe apesi mwa bakapela moko boye mpo na mama si kaka donc totala yango tokende pa Mike Diema bandeko nanu botala émission ya donc bokende asala émission moko ya kitoko kuna alobi mpenza bien mpo na Mopao numéro 1 asali mpe émission ya kitoko bandeko foto biso bakofifili bakofiyeti donc il faut tokotaka ebele la team totalaka totiaka bajame topartageaka biloko nde wana place bazokomisa papa na biso Koffi Olomide il faut vraiment tozalaka wana mpo biso mpe topartageaka tolakisaka bien faut tozalaka wana donc tokende totala yango tokabola yango partout totalatala yango totika yango bongo te esala biso bien mpo alobi mpenza kitoko makasi talaka mama si femme du moment balobi mwasi ya bien ya sika ya Koffi mpe yazala kaka sika vraiment tolanda bato oyo bazoya nango na ndenge ya songisongi te mpo mobali nyonso asantaka bien place oyo bazokomisa ye place oyo bazotya ye à l'aise place oyo amoniki te mpenza awa soki na perdre fo kojimele fo omona mosika eza na bana mibali ebele basala baerreur na vie na bango bamona pembeni batalaki na longue te baregreta na vie sikoyo na aire total nani ekoti te osali choix na yo ya bien tamona contre te donc awa omona contre seke aza mopanzi mais oyo ayebikaki ezalaka vraiment boye te aza na raison na ye Mopao aloba bebe na ye bazobenga ye bebe makambo nyonso oyo basalaki ye peut-être batraumata ye trop na bolingo peut-être na quelconque moko alingaki ye ntango ayaki bien na kisheri ayaki na ndenge ya bien na ndenge ya koyoka me ntango babale bakomisa madame bakomisa misika miso ya bato ye mpe ye na baloi na ye appliqué mpo peut-être akomisa mobali ye bakokonise moko boye kopesaka mobali mwa bakomandema moko boye mwa baloi moko boye non eza mpe bongo te mibali bastar fo okende bango na ndenge ya malembe so ozwa nanaki dictateur naki ndenge mpenza kingai mpo nazwa mpenza kingai natiaki mondele peut-être ozai moko te sala kaka choix okembala moko mpe obali tomoni mpe ya obali mona moto ataki choix na ye eza te soki bozobala te bovandika botalaka vie ya Mopao mpo botraumatisaka ye te otia kotraumatize Mopao ifo azala bien ye na mwasi na mama si na ye oyo amoniki akosala vie na ye oyo amoniki aza bien abali na ye nga vraimen soki olingaka te okotaka te bamission nango soki akosiporte nga te kotalaka te mpo nde na bombe nde ezala okokanga te omonika boye oyo elongi na ngai esimbaka yo te oyo mongongo na leka mpo biso tokolobaka ti mokolo nzambe moko nde akokitisa biso akolalisa biso osili ata na tolala te na tokita te tokoya tokoloba mpo Mopao azosala makambo ya bien alakisi mpenza chemin na ye oyo mpenza alingi oyo avandeli sikoyo oyo mpenza avandi kimia
on nous besoin de l'analyse au terme banda ko sala ngo po ayeba peut-être pour ko ba abandonner pour ko de enlèvement izala kasi faut za mayele so qui na area zo ya toujours soit ça va mutu passe c'est comme ça hein bino besoin ko tuer ça comme pas mutu passe basani boke no sepela nde bozo sala ba faux compte wana ba faux makambo na bino ba faux projet ezanga mutu na makolo ya kindo ki ba finga mo pa bo continuer bo sala makambo na bino lokuta po bo finga sa mo pa nyonso boke no sala bo continuer bonne bo sala bo bazo finga mo pa o côté bino bolinga te mutu na mutu sala analyse zanga mutu na makolo azoka pa ridiculiser mo pa ya bolinga bo continuer boke no sala rango au biso ce que tu as na sens tu as na temps wana te tu as na temps ya mo pa donc tu as la l'année prochaine en 2025 ce que vous avez mois de juin ce qui juillet ce qui août donc vous avez dit banda à l'obité et ça na mois temps petit ya moi moi ba moi moi ba nini et ça la biso bien donc tout ça petit moi ba focus na makambo wana oh nous sommes mission bozo yela ka biso ngo wana nyoso toza na tana ngoti toza na tana ngwata mukete donc mama si yo vanda na ngwende na yo simbaka perde o simbaka mi konoso lengela ka ikande o lengela ka ikata ka mandefu lo kata ka ikata ka ba moi avec kemke ba poudre na ndio chaka wana sala pe moi bien wow on pas otala ka ndenga zo régénérer azoko mapinza kitoko mabundi santé kitoko vraiment ça la bien maman si bino bale moi sina bale besoin ya pa kitoko lingela ka bino ka bongo ba kwa ketu bino boko yo ya popino de besoin ya na ma programme mabe ya ma santé ya mabe biso toza mama si wana ya minene zoya boye tala émission mama si aza aimé muta sa makamba bien asa na mbali na asa mbali na asa makambo na ya bien na chérie na ye ba love na bango ezali siko bino molingini basema ete ba lakisa ete ba bomba ka ye kaka ezalaka na système ya hypocrite nde wana baosepela boni mpe boyeko tema mabe boye botika akovanda wana na ngwende botuna bana eloko nyonso omoni mopa mwa eloko moko omoni aza te ake wapi botuna mama si makambo echange ti ezosala moko ezotikala jani ntango alobaki moto akolela ye bakende présente be condoléance pa Sylvie kola na kini esalamaki kaka bongo ti esalamaki bongo ntango jani akufi awa na kini boye ntango bakomi na kini batali mpenza oyo alobaki mwasi akolela ye boye kendeki Sylvie moto alataki bukuya la bride te moto alataki donc mpo atika maloba donc mpo ndenge azotikama makambo na ye batesto na ye wana ekotikala bongo moto moko te aoya kochange yango mpo oyo azoloba yango nde ekotikala donc makambo nyonso barenseignement makambo nyonso bakotuna mpa na ye yotikala bongo mama sinde makambo koyo mare supérieure po azalaka nini na bakatikati kuna azalaki na nsima lelo ye wana ekozwa bino ntango okoka te botika ye esi esili bosengaki to abandone boabandona esili siko ekomi ere makambo mosusu munda moto asala chemin na ye nani ekomi tota te baoyo bakobala babala tomona mpe nde mpe mopa azwi mpe mwasi ne mpe abali ahonore mama si bino mpe bozwa mibali na bino mpe bobala bahonore bino ntango ezokende ti kimobangi ekomi na te epa yaya ocheki grode mwaye te divorce oyo esalami na moto luka nzela na so kobala obali so mpe nini te eza bongo elingi nini obala tomona bino ti bamita chate toyoka na basango bango deux fois te bango deux fois te ntango kaka mpe mpona mpe esimbi te mbala bake mpe ya tomona pardon napesa bino na drip toforce kaka mpo eza makambo tomona badidiki ndwani baya bakamere baya
Bon ba auto yeba te bino bebo sa pe bino po botika bato tranquille bo botika bato tranquille te boyela bato makele les gens mutuna mako bana ofika la vina bino mobimba po divorce salami yango bo vandela ka mama si po finga kai boto moyi donc vina mo fo bana finge et vous avez le temps passé ce que le sili botika mo pa kimia pardon a savourer bolingo na ye oye comme tana ye na bolingo so pas vendre la mo bien moi c'est oya bana ko bomba bana c'est temps le comme tana na ye ba binisi motika basepela bolingo na bango comme ce qu'on est on enjoy bazo sala musique na bango bazo kene ba rendez-vous na bango bazo kene batnani na bango donc bazo sala makamu na bango à l'aise siko ya biloni o bana ko landela ke ba maloba ndio so bana ko yaka botingu na kai non c'est pas ça bon tika ye il faut pas bana ko raisonner ba makamu na bango to ko sala concert boy to yemba boy to ko koma ba makamu na livre ba makamu ba ko sala o wana bozo sala ka wana o boy la bango ba makamu soki ndenge nyaki mutema mabe wana to boy botika bango tranquille ko fait le midi botika bango tranquille yamba marifa à London mutema loko ko jemba na pesi bino mbote ma chérie talaka yo moi sikitoko talaka donc ils ndenge na bango pour bango ba nuna raté basi kitoko to espèce ba mbula ba marifa ko ndima te metala nzoto kolongo no donc ils les kama ngolo wana no c'est ngolo donc botika bango na kimia basala ba makamu na bango basala ba programme bango ni ba sala basala ba mission na bango neni ba sala voilà ya on les bazo organiser donc bino bat boso yaka na ba makamu na bino lokuta ba makamu na bino salite wana bozo mona kete mo pa po telema po alaxa ke ye azaso ki nene ya ba joueur boya ki na on ko de simbite mo tout dans makolo mona ba milliardaire ce que bo côté ça pour ce ko pesa mo pa ce qui somo alo pesa na somo na pour que no yoka ba prophétie pour que no yoka maloba moke wana tie photo ina mama si ba vande kwa basali mariage boyoka sikoyo maloba nini eza na kati oke beta na kati ya TikTok ko follow mide bokene boyoka mo boyoka ba kriba sali ni mama siti papa na biso nzinga mo Congo moi c'est Kofi Olomide et mama si ya mabele ma c'est ce qui ndenge ni na boki yoka pour vous na zota l'émission na cité mais c'est le bien parti moko pour yoka ba créer o ya boki les mama si moi je suis honoré penza donc moi c'est solo wa mutema munene si pota mo bali na nyoso yaka nyoso na makamu na bino ke boya ko kotsa bato mutu passe makamu na bino ya salite zanga mutu na makolo so mo fabriquer ngo wapi bozoya na oka po pa wasa nini po abiba po pa no ba ya yende tata ifa boni buzoba boyiko boni pe buzoba boy makamu zanga mutu na makolo wone za buzoba po ko faire ça ni aya ko tuna alandela sia bonjour makamu mo fabriquer pour mona ke pour pas ndabi na kati ya terre po yende tata po bien bi bokanisa ka mo pa wa botaka mona ka yewana na tuna na bino bato boyaka na makamu nyonso o boya ko sala ka ba complot na bino bo sala ba mission na bino bo sala ba makamu na bino wana bino bokanisa ka mo pa bana nyonso botaka mona ka yewana bo ba mususu wana bochaka ba ngote poani ka bo bimaka ntete na wana ebela ntete wa bima na moyo wana batsalela ka batanga na nyoso lelo pe okola sala na yazonga na ya décevoir lelo pe batchana ba mususu wana boko kontaka bango te kaka ye kaka bolobisa ko milliardaire sa ko mo konsa ko monene ya bosala makamu so bocha bana mususu bana ba ebele ye kaka te ezala te boko pe bisa bato te boko pe bisa bato te bana baza ebele poko bolobela baroki te
oh bozaka moto bozo dinta bakoko salaka ka makambo bo comme ça comme motema mopa soki ndeni bo ko tuta ka ika ernest bo ko tumbula ka bo ko tuta ka makambo la bino zama motuna makambo bana ba ibiliti bozo be bana mususu bo chaka bo salaka ba bana ba nini suko bo chaka ye po ya finisa ka papa na ye bo chape mususu po to mona bino pona ero yebike yo kombo yango yango nimte finisa ka papa na pourquoi atele marate po apekisa alinga ka kombo na kele po papa ne ba finga et pourquoi apekisa ate so bozo luka manne ndenge na rozo akota papa bobo ya rozo na réseaux sociaux ndenge bo Emilia ke papa na réseaux sociaux maintenant il faut ba mona ba ke ah ok ça va c'est bon ba bongisa aya ko senga ba excuse aya ko senga ba pardon ba bongisa bobo ya ki na on réseaux sociaux ba manka ki bo ya ki na on réseaux sociaux boko sala ngo te na kati ya privé pona po bo sala ngo kona po plus ba susu ba yeba te non il faut bo ya na ngo pesa na réseaux sociaux ba tuno sone bo manka ki bo senga excuse bo sali c'est bobo sala ke nene bozo mona mo ke faut que beaucoup yo ka kota ko za la mener kaka po mabe ya kana kona sima kombo kaka ba fenga non faut luka kimia vie za mulai makambo za bele bozana batana bino bele boluka batawa les ala ensemble ile to somo na bana mike bazo kufe bele na moya le mikolo bazo kufa su pesa mingi te moko vumuna kaka bo ba bala ni ba kufi oh jeune bo kuna oh bele po ani to mabe comme mingi na mutema ba jeune mabe komi na mtema ba jeune faut que sosola faut que yeba ma ko banga nzambe so ka ndenge bozo kenya na ba comprendre na bino wana bokeba na vie faut bo sepela na ero ko c'est déjà 50 ans demi siècle senga merci na nzambe ozo continuer bon ko ça 70 ans ngolo na mama na ngaza na ba 70 ans quelque les ngolo yango la famille na pesi bino mbota tout le monde ba kofifili ba kofiete na pesi bino mbota les boss ba pesi ba lever na ngai les boss les marino na pesi yo mbota mingi papa kui di ko se kui pour ba fona tanga ngo pona mona o bien na pesi bino mbota malobi mama na biso mo santo o mona na te ozawa pi na pesi bino ba mbota belé mikolonga na osala nanu ba direct te pona na ma problème wa moke na place na sala ba direct mais kala te to orange malima to bonsa na pesi mama sukisa ba mbote na kete mama Julia ba mbote na yo ebele ba le mama Marie Pika kamata ba bizu na yo vraiment place oyo zali ba mama boza ebele ba lobi mama Giselle bomba ya ba bomba ski ba pesi ba mbote ebele ba lobi kimia Louis tala kayo donc boza ebele mani obokota ka wana boza ebele to ko mankete so bozo kota to balopesa bidu bambote to zala kaka ide moko donc biso to za wana to za pona bango to zo bonza mama sina biso donc o bazo ba complot bazo na wana ya luvuno exact bye